Voilà, je me dis, ces enfants ont des os en caoutchouc ou en, je sais pas, en laine. Parce que franchement, s'il faut sauter comme ça, et surtout le jeu des deux enfants qui retombent sur le cou de l'autre, mais non, un coup fatigué. C'est question de répétition. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Tu as essayé, hein? Tu n'as pas pu. Un jour, peut-être que le making-of qu'on va montrer, on va te voir comment tu... Je me souviens de la chute de Mitendi. Je me souviens de la chute de Mitendi. C'est le poids de la vieillesse. Alors, félicitations à tous les enseignants, à tous ceux qui travaillent, le maître qui travaille avec ses enfants, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'enseignant. Donc, nous leur disons félicitations. Il n'y a pas que l'enseignant dans les classes ordinaires, même dans des classes spécialisées, comme des classes d'art, les classes du sport, tout ça. Nous leur disons en tout cas, bonne fête. Bonne fête à toutes les enseignantes et à tous les enseignants. Et Papa Koussou est l'un des enseignants. Nous allons d'abord, pour le recevoir, on va le recevoir à travers ce carton. Voilà, Papa Koussou, Kiansa. Ah, tu connais les mokate comme vita. Ah, ma vie pimene, kaka mokate comme vita. Et kuna nzokuna. Mama kuna mbote. Babo bakolele, nkangu bakolele, makesa bakolele, quand vita. C'est pour dire que Papa Koussou, je lui pose la question comment ça va, ça va bien. Et à la maison, tout le monde va bien, voilà. Tout simplement. Alors, Papa Koussou. En guerre, dans le combat. Dans le combat toujours. Mais ça va quand même, non? Ça va, Papa Koussou, nakati tumba solo mais bana nzambe. Bana ba Congo, bana Congo de Totila. Bango balonga toujours. Alors, tokolonga peut-être dans enseignement, parce que les alliés journée mondiale il y a enseignant, kala tout ça ou bien est-ce que enseignement à l'élo mais attends on a bu nous monique les andenge moko motune eza malamu kasi mosala oyo moto ayekoli soki atangaki malamu bakotala yango epai yake kosalela mosala bon tokolikia lelo mpona koloba te soit lobi soki période nini batangaka malamu botalela yango na résultat promotion nini ya baye batangaka bakota na misala babongisa tokoliki ete lelo kongo na biso tala moto mindu na esika nyonso azali okomona aza au bas de l'échelle classe intellectuelle na biso ezosala nini ezali classe ya basubordonné mpona kosunga mindele bato nyonso bazali formé pour être travailleur et non pas à la patron ou bien akumba leadership. Alors soki eza lolenge wana enseignement na mboka na biso eza piégé yango nozomona soki tozongi na bokoko balobi bana keba mindele ngulu aza kuna azokomisa bato bangulu mais bato bazali kokanisa nini bato bazokanisa ke so balobi mindele ngulu aza kuna azokomisa bato bangulu elingi koloba pena ngulu oyo omoni bazwi motu babongoli ye ngulu nzoki elingi koloba te mindele azolongola bato bayindo bomoto azokomisa bango banyama lolenge ya bonyama donc azoboma mayele ya motu mwindu azoboma raisonnement ya motu mwindu azoboma bomoto mwindu yango kosala siko motu mwindu akomi lokola ngombe akomi lokola ntaba lokola meme akomi lokola mpunda po aservir mundele po amiboma ye moko amiyina pe ayina boye yango ezomona lelo bayebanse bake kosala ndakisa politique bayebake sorti na nzela ya losambo bayebakei biteni nyonso bake kosala bauti wapi na ekole formation bazwi ezondimisa bango boyindo ezolulisa bango mundele ezolulisa bango mikili ya poto malamu aservir mundele ki aservir mboka na ye to amiservir siko formation ofeza ndeni poto miservir awa yango wana omoni ntango tolobaka likambo mfumu kimbangu école africaine
à partir ya mfumukimbangu nde ezolongola moto mwindu ngulu ntaba ngombe punda ya mundele soso po azonga mutu parce que mutu akelami na boyebi mutu azotalela nzambe na kati ya nature nde yango ekosalaka intelligence ya mutu ekokela na ekole ya bakoko ntango bakoko bazalaki na ekole na bango towuti na age ya Pierre Taillé toye na Pierre Poli toye na métallurgie toyebaki kopelisa moto toyebaki kosala Congo toyebaki komisalela kodirige bamboka na biso mokonzi azali mpona bayeya ye lelo boke kokota na ekole ya mundele ngulu mpo aforme bayindo bakoma bangulu na ye ozomona mutu ndakisa azali congolais tozwa ata ndakisa bongo abombisaka misolo na ye na poto soki bana na ye babeli to ye moko abeli akokende kozwa traitement na poto me mindele soki babeli bazozwa traitement sur place epa na bango donc moto mwindu aza susu na notion ya kobongisa epai na ye te parceke asi akomaki oyo si akomaki alors baenseignant bazali na faute grave plus grave mpo na nini parce que bango moko lisusu bazalaki formé na école occidentale mpona ko désorienter bayindo e bango moko lelo bano bango bakeko bango taformaki bango lero bakoti na bibonga bazo reconnaître susu bango te mais sikoyo on a lobby te qu'est-ce qu'il faut faire pona tozonga na enseignement na biso ba indo tosala nini est-ce que vous va mo azana ba école azotanga tozali na école tozo former bana na kiboyindo na ndeni na bakuru nini na lobby bato na mutune za malamu bana na biso bazotanga yambo na minoko na biso cours nyonso bino bomonaka o te technologie o commerce mwana ke kosala commercial mwana fa kolango na monoko na ye donc soki oye kuna bana baza koyekola nyonso na minoko na biso ezopesa bango boyebi oyo ya sikisiki mpona nini mwana soki ayekoli mokili te ayebi te epai ya wuti mpe ayebi ntina bomoto te oki kokotisa etelo mpona nini ndakisa tokoki kopesa bino boyebi wangila wangila boyebi yango malamu sésame na français mais boyebi ke wangila na sésame esalaka mosala moko te donc soki ekomi eloko mosusu na nkota soki opesi mutu sésame akotia yango likolo ya mapato gato mosoki opesi ye wangila akokolamba omoni taka bokeseni wana ezolakisa ke soki opesi mwana po azotanga kelasi opesi ye argile ake kosalela yo bamaske mais soki opesi ye mabele akanga ake kosala poterie donc ake kosala nzungu ake kosala sani ake kosala tasse ake kosala donc soki tokozonga na bankota na biso yango ozomona même député po ozoyebisaki député na français soki ake kuna ake wela kosomba mituka na ye ayebi te ke fa alobela peuple molobeli wa bato donc nyonso fosalama na nyonso na minoko na biso yango ozomona même président na nkumu eza différent bamosusu bazofinga président parce que bayebi te ke aza nkumu mais soki bayebaki ke aza nkumu bafingaka ye te nkumu batosaka ye ozomona nkumu babengaka ye te monsieur le nkumu. Alors, tout le monde a bilili na ministre ya jeunesse, na bilili pena ministre Miantozolo, ezalaki pona olobana bango nini. Olobana bango makambo etali encadrement bilenge, makambo etali kimia. Ya solo penza tokoli ki a été soki ba ministre kwa ndebaki masolo ezalaki toyeba esika tokomi bilenge na biso ba se comporter selon période tokomi pamba te lelo yo bilenge tozotika bango mpona lobby lobby ya Congo ezo dépendre na bilenge na biso ndenge bakozalela nzoka nde bilenge na biso ya lelo bazali manipuler parce que bazalaki mal formé awa oza wapi sikoyo awa tozali na koliki ayo mongoko alors tokoliki ya bandeko na ngai babilenge ya lelo bazali mal formé epai ya awa namoni toza na boma na nini na Baoba na Baoba Stanley
esengeli bilenge na biso bayeba histoire esengeli bilenge na biso basosola boye ete toyeba esika nini tokomi ntina lelo toza indépendant te yango ekoriske jeunesse na biso lobi bakontinue kozala bisakanelo ya baloposo mosusu alors il faut investir na jeunesse lelo tolakisa bango ete loba nanu kota na yo hymne national eke kosuka na liloba moko ezalaka na ntina makasi elobaka boye serment de liberté que nous léguons à notre postérité mais baye balobaka yango bango wana babengaka baimpérialiste baya awa est-ce que basosolaki yango mais soki bayebaki te ya ndai ya bonsomi tokotikela bakitani na biso mpona libela donc mbele oyebi ke ndenge nazali afonga nazala indépendant et puis fona tika indépendance wana na bagénération ozomona mbele badirigeant politique na biso baprofesseur bahomme de science ntango bazokende lelo kosala o non toza na assemblée générale kuna toza na assemblée nationale kuna na palais du peuple mais noka liboso esengelaki bayeba nano indépendance ya congo ekobanda na ete nini mpo afrique ekoma indépendant lelo le continent africain peut comme indépendant et donc liboso tosengeli kosala il faut tobongisa cartographie ya conférence de Berlin ozomona il faut te faire respecter mindele document oyo document ya indépendance oyo mbuta lumumba basinyaki document ya indépendance oyo parce que lelo accord ya le 31 décembre oyo bazobetela c'était ya 2016 mais accord wana eza kodétruire bomoto ya bacongolais parce que esangisi bango te le 2% wana etikalaki ezali lokola graine mibale ya zelo ekoti yo na monoko ntango ozolia edérange yo ozomona mais accord oyo esangisi biso uni par le sort uni dans l'effort pour l'indépendance oyo accord ya le 30 juin 1960 oyo Belgique a violé yango ekosalaka na bandeko na biso bakombata na poto na bandeko na biso bake koservir mindele na poto bazonyokola bino na misala ebele bazwi bino bangamba ya bamindele bino nyonso boyeba te soki lelo tosangani uni par le sort uni dans l'effort pour l'indépendance to réclamer les 57 ans ya violation oyo bokosokolela susu mindele basana na biloko na biso donc mindele baza na niongo na biso mais omoni lokola bazotanga na toloba nini na kimundele ngulu na kimwana ya transformer en ngulu ya mundele ozoyeba te ke mundele aza na niongo na yo et puis mundele azoyebisa no la dette africaine de l'euro non Europe nde mutako devoir na Afrique yango wana il faut te former d'intellectuel na biso et intellectuel na biso bakoki jamais exprimer to kolakisa mayele na bango na français to na anglais to na kiportugais parce que chinois lelo azwi développement na ye na kishinois parce que azolobaki mandarin ozoyebela kozoloba ozomona lelo bango baeuropéen bazwi développement na bango mpe na oyo ya bango minoko na bango mpo na nini biso enseignement et surtout plus grave ezali formation ya bacadre na niveau ya université cadre akende koloba français eza grave parce que français wana portugais anglais yango ezali identité ya esclavagisme to ya esclave parce que ntango mondele lelo avandi soki bamoni yo kaka soki bayoki yo bandi koseexprime kaka en français balobi voilà oyoyo baesclave ya bafrançais na babelge soki bandi kolobaki portugais yo mutu mundu oyo na baportugais il faut tozonga na minoko na biso alors totala nanu isusu image wana nakanisi pati kwedi illustration wana na ministre ya jeunesse na ministre Miantezolo ntango bayaki est-ce que bosololaki na bango bolobaki baposaka biso tolingi ke bilenge bayeba mpe bokoko na biso bakola pe bayebaka biso mpe tozalaka na bakoko baaka mayele basaka royaume Congo royaume Cuba empire Luba Shankadi tosololi na bango masolo oyo wana ya kolobaki to investir na jeunesse na biso ya lelo système éducatif ebongwana Congo bayeba kotonga ngo ekozala bakongolais bango moko na main d'œuvre ya bakongolais yango toza koyebisa bandeko ntango toza kozwa
elle spirituelle parce que biso bobo sanate que en tant que nesongi anzila tozali kosala na eteni pe ya molimo pona kolimbolela ete mokili ne sike komi mundele aya kosenga moyindo pardon kasi soki asengi te tozokende mundele akobetama nandeni akobetama bakalamite naturel ekozindisa ye ekopelisela ye bamoto bakoyokana lisusu te entre bango bakokabwana bakobomana bakoyinana wana ezali kaka bilembo ya ebandeli po tokomelaki bango yango toyebisi bango moni biloko bozomona epai na bino kobadana na pape po tokomeli pape mikanda mibale tokomeli badirigant européen toza koinsiste na jeunesse na biso boyoka parce que oyo tozolobela bino tozobisa yango bamindele mpe mindele bayebi bien ke sikoyo baza na danger yango omoni bafongoli babourse ya kobenga bino bayindo bokende ebele kuna epai na bango mpo bayebi ete bango kala te bamboka na bango ezoriske alors bino bozala lokola babouclier ya koprotege bango bomilongwela kuna bozonga na mabele na bino bomituna te tokolia nini tokovivre ndenge nini la main du ciel awa eza ebele mayebo eza main du ciel ebele mayebo mbinzo mbisi biloko nyonso eza nango ya kokoka eza ka question ya kozwa conscience ke naza na mabele na ngai naza mowumbu te na ntango naza na mabele naza na bomoi et soki mindele basengi pardon te baza na risque ya 3e guerre mondiale alors bino bandeko bayindo surtout jeunesse boservir mindele bakuni to bokendeki liboso kuna epa bamindele bosali eloko te bomoni mindele bayaka awa batongi Europe balibanais bazoya awa naki libanais batongi Liban mais bino pe na Egypte kala bo nyokolaki pe bamindele yango mena lobi eza mais nyongo se silaki mena lobi bo jiraki Egypte bamindele ba kotonga pe pa na bino batu bayindo sikoyo bokonze baluki komi kote kuna kasi komi pa na bango likambo na likambo ezalaka na tango pe suka ebandeli pe suka yango tokomi nango pe bamindele biso tonyokolaki bakoko na tofuti nyongo 430 ans nyongo esili oyo bino bozobakisa sikoyo oyo bino bozobakisa euti wapi mpe boyeba bien ke lokola bozobakisa bino mpe bokofuta yango alors soki neti na 2017 oyo ezokokisa centenaire ya 1917 ya Fatima soki mindele basante te na bango bayebaka bie bana na bango bakoya kosalela bayindo bilanga awa papa kusunaka tomo muki wana image ozomona wana eza wa bangunza wana bangunza wana na mususu bauti ba Congo ba mususu bautaki Angola ba mususu bauti Brazzaville ba mususu bautaki awa na Kinshasa bangunza eza église de Noir Mangomba do bangunza baza ne bomoni bango wana bango nyonso presque bazali ba délégué chef spirituel muto na mutaza ndingomba na ye nde wana toza na kati ya bosangani ya religion vutuka na boyindo kala te tomona bino bokendaki namonaki mfumu difima bokendaki komona papa Simon Kimbangu Kiangani ezalaki na bon ezalaki na ntina ya tosolola masolo na ematali bongo mboka na biso Congo mpe bongo Afrika nini tokoki tosala mpo ete kimia ekoka kozala nde wana toyokanaki na masolo mango ke tokokutana le 12 na nkamba mpo ete tosolola masolo ya réconciliation ya bayindo tosolola masolo ya bomoko ya bayindo mpo totala avenir ya Afrique pamba te Congo bazozela yango na Afrique Congo oyo ezali gâchette alors il faut jeunesse et puis peuple congolais ayebake bazozela ye azali modèle ye azali ndakisa donc il faut bandela wana lobiko ya Afrique alors soki ekozala ndenge wana congolais abanda na réconciliation yango wana na yango mpe tozoprofite mpona kolancer appel to kopesa mbela na bandeko na biso ya opposition na bandeko ya majorité baye bazokende na poto kokende koluka bokonze pa bamindele ntango wana esi elekaki po bango moko mindele ndenge baza wana bazoluka esika nini bakozela lisusu bokonzi po baza nango lisusu te bozomona likambo ezoleka entre États-Unis na Corée du Nord ebongaki te ya bino ya koyebake soki mwa Corée ya moke azotelema liboso ya 52 États ya États-Unis po ayebisa eke soki omeki na kopanza yo epuis États-Unis azoreagir te azobanga
ete soki kaka mokolo abangi akomi kaka mpona bapake na yo petio bosani nga lobi oyebi ke nazako gogola yo yebaka sikoyo ke petio nasi akomi makasi vie sa komi fere nalobi me mama na ye occident lobi azalaki aza kobanga bamama wana te azalaki soko meki kaka mbele Corée du Nord si apanzani ndenge asala na Irak mais tolobi ke pouvoir dirigeant ezolongwa na Europe ezokende na Asie depuis bomonaki Barack Obama akomi président des États-Unis mwana mwasi Michelle Obama mwindu esclave ya lobby avandi na trône ya États-Unis grande puissance en tête ya États-Unis ya Europe boyeba malamu ete Occident asilaki na tango wana pouvoir ya biso bayindo ebandaki la renaissance africaine zokaka parce que bozo prêter attention te yo mwasi na kati ya ndako mama patron bozana patron mobali na yo bone na yo mungamba na yo oye kokuta ye na mbeto na mobali na yo na détrôné yo te bokokani donc mokolo esclave wana Michelle Obama avandaki na ngwende ya bokonzi na États-Unis ebongaki mokili mobimbe yebaki États-Unis asili et puis Afrika yebaki lokola nga moyindo na vandi ya trône wana tango na ngai yebandi ifade ba africain babanda kosangana babanda na koyokana tovanda sika moko toyebaki tokozwa lisusu bokonzi na Occident te po ye moko Occident aza ya kosila aza koluka kutu nani akolamusa ye lisusu papa kusu bon nayebi te olobi ya solo kasi eloko ozoningisa mpenza motema na ngai ezali na cadre toujours ya enseignement donc mpona yo enseignement bako kopesa enseignement na français te ou bien batia yango na dernier plan batia yango na minoko na biso liboso est-ce que ozala facile mais c'est facile bongo biso bana na biso bazotanga na epai na biso babuku ezali bakomi ya kokalkile na lobi mbanzilu na kikongo bakomi nyonso écriture ezali mwenemo nyonso donc bana bazotanga bien formé et puis bazana parce que bino boyebi te soki botangisi bana na minoko na bino ntango bokokoma na création ya baemploi banani bakokela mulakisi pa yebi mpe minoko yango soki na lingala pa zotangisa mpe na lingala batangisa na lingala yango nalobi ke banani bakelaka misala bino bobandi tala université bozomona bozotangisela bana mabei parce que bokoti bango na ekola mundele ngulu po forme bango bangulu komo koyi kondima parce que kotanga na kelasi eza na baétape écolier ezali apprentissage balingi balakisa okomi sikoyo na niveau professionnel ezali po bapeso musala wana na humanité bani koyekola science humanitaire mais soki okoti na université okoti na univers ya connaissance yo nde okokela misala parce que sikoyo oyekoli mokili nzete akelama ndenge nini mabele wana soki ezwi moto ekomaka nini eloko wana yango wana omoni sikoyo ke batiaka bamoyen na niveau ya université epuis bokotangisa baoption selon baposa na bino toza na posa nini awa tozonyokama mpo na likambo nini bozwi bamoyen botie na bauniversitaire botindiki bango na recherche eloko nini bazobenga recherche ntango bokotisi bato na domaine wana il faut botikela bango mabele parce que le tout eloko nyonso moto aza nango posa eza na mabele mais sikoyo mundele le sol et le sous-sol appartient à l'état ye moko l'état kutu ya biso te mais l'état colonial parce que tina lelo mabele na biso ezali géré na bamindele sikoyo mwana oyo akobimisela bino secret eza na pétrole yango na yo moko l'état ata kutu litanga moko simbaka te pétrole eza ya bafrançais pétrole eza ya baaméricain soki osimbi kuna babomi mais oui tosala nini mais il faut que la mabele na biso faut récupérer yango moni faut que la musa jeunesse na biso et comprendre que d'abord indépendance il faut na période oyoyo souveraineté to yebisa opposition majorité bovande sika moko plus question ya kokende pa bamindele parce que mabele na biso soki tokozonga bakonzi nango te tokofoutre rien vie eza na likolo te bao bateyaka bato ke oyo nzambe azalaka na likolo eloko te bomo ya moto kozwa yango na mabele soki ozolia te ozomela te ozopema te okokufa donc la vie eza na mabele ozolia ozolona naturel omeli mai opemi soki olongoli biloko wana yebisango okovivre ndenge nini alors soki Dieu c'est la vie donc nzambe aza na kati ya mopepe nzambe aza na kati ya mai nzambe aza na kati ya bilei est-ce que papa nkusu lelo mokolo lelo akoyamba balongi nyonso tu ya ekole na ye po alobaka bino nde motu bozali fongola po ete kongo ekende malamu parce que mokonzi oyo aza kokamba bakelasi
ya C alobi boyi na discours tolanda sikoyo alobi ke mokili mombe lobi ke enseignant molongi nyonso to atangisa na bosomi pe azala moto makoka développer mais biso na mboka na biso tolobi ete molongi nyonso tout congolais o atangisaka nyonso azala fongola pona ete congolais liboso lelo yo oyamba batu na yo polo bake non omoni lelo binonde lipo na kwanga oyo na ba lipa te na ba kwanga po biso liaka kwanga biso ba kwanga na liboke ya monganza to ya ngolo to ya kibwa baza kulia bobondeli esil baleba binonde bozali fongola po ete Congo ke liboso matondo mingi mais ye moko motangisi o balingi bapesa atangisa na liberté na kati ya prison nde akozalela libre yango na biso topesi ya biso tukatondela malembe tukatokende malembe yambo totangisa na liberté nyonso il faut tozala libre il faut tobima nano na boloko pamba te imposition ya langue officielle lelo UNESCO aza koimpose biso même etangisa eloko yoka diplôme oyo UNESCO azo reconnaître yango te eza problème mais UNESCO bapesi biso makoki ke tika ya semblant te kaka wana eza baje parce que tolobi boye na université il faut vous former bana na niveau national bayeba nkota na biso yango wana tolobi ye moko motangisi il faut azonga susu na école lelo parce que azalaki très mal formé yango bayeye azoforme soki lelo alobi non il faut bokomi na pouvoir boyebi lisusu biso baenseignant te tozongi nsima me yo moko formaki ye mabe parce que soki oformaki oyebisa ye ke ntango bakomaka mokonzi ezalaka mpo na peuple parce que okoki jamais kozala mokonzi soki bato bazali te ngai tata nzala mpanda nazokamba bato me nakolala na susi nini ya bato nazokamba parce que mpo babenga ngai mokonzi parce que naza na bato bakobengo parent mpo na nini mpo boti donc okolala na susi ya bana wana oza ministre ya quel domaine parce que yango telobi fo bobenga bango bamadingisi mpo ayebaka bien madingisi nde wana siko ministre madingisi mpo ayeba sikoyo ke soki azali ministre ya par exemple ya environnement il faut ayeba tozali na environnement sonore donc oyo eza ya mopepe bamaloba na environnement physique esika bato bavandi bangungi na basali te non eza te baenvironnement ya kokende kozwaka mbongo ya environnement na bato batekisaka makala te to bato bazokata banzete environnement nyonso esika moto avandi fo ezala propre nzoka sikoyo mpo motu wana azala na propriété fo azala déjà éduqué ke maladi eutaka na salite eno na bandoki ozomona soki sikoyo moto ayebi ke salite epesaka maladi akokima salite mais soki moto ayebi ke bandoki moto balokaka bato mpo babela akokima salite te donc le tout ezokonte alors yo na église na yo kende koteyaka mikolo nyonso tata mwasi ndoki mama ndoki koko ndoki o bandoki baza na quartier mais yo ntango moninga azotekisa mikate ne ya kitoko wana azwi mwa makanisi alobi te omoni mikate opo ezala kitoko nazwa ata mafuta ya mbila nasangisi ata na mafuta soki ya soso nazipake mpe azwi mwa mazudi atie na kati wana epesa mwa ntsunga wana boyeba soki baklia mazudi solo tika na lopoto bakozwila ngo wapi bango alors sikoyo lere bato bakoya kowela kuna yo motema likunya o te ye kuna tiaka mai ebembe yango wana bato bazo mpo tulisa biloko moninga motema mabe omoni sikoyo wana yekolaki yango wapi na ekolo oyo yawi totangela na baeglise bazokende kosambela toza na mosala monene ozomona ministre awawa ministre ya santé il faut statistique ezala mpo na nini to ya mortalité eza makasi mpo na nini to ya bamaladi eza ebele alors soki basali statistique bakoyeba sikoyo bacause bato bazokufa ebele na baaccident bato bazokufa ebele na bamaladi oyo mosusu tomona te alors na bakotala banzoto na bango bamoni ke bato bazolia mabe alors soki bato bazolia mabe neti bamiom bafibrome banini tout ça eza cause na nini na baproduit synthétique na baproduit oyo esi ebebi baproduit chimique ezowuta libanda biloko na bino basirgele oyo nyonso ezowuta libanda babakusaliaka ngo te tata ye soso wana aza kizengi
siko yo kende kolia soso kizengi ko asala nini na nzoto na yo mais ozomona même bana mayele ezo diminuer bako parce que soso na bino mo ozobenge soso zoba l'air kuta zobota maki tata soso avant bota maki boyoka kazolela ke alobi na yo ki passe ya kobota deki mais yo soso yaza wana nenga kende boya sa bwaka ki liki na ye moko ayebite siko yo ke kende kolia soso na po influencer nini pa na yo na ko influencer bozobe pa na yo asa ko affaiblir cerveau pa na yo yango no moni mutu fo alia po vivre mutu fo alia po biloko azolia influencer nzoto na ye il faut tanga ngo déjà na école mokola ko comme ministre ya santé ayebi ke ngai nazali awa te pona na somba mituka te pona na kende poto te pona tonga bandako minene mena comme ministre ya santé pona santé ya population to suku na image to papa nkuso image wana otomoni pena ministre miantezolo tomoni pe mama wazo kamba jeunesse mama Kiala alors to sali ngonga na yo kitoko ebele. Alors, pour Nalelo, pour Koyambayo, ça va toujours très intéressant. Il y a un classe, il est là, la semaine prochaine, pour peut-être que Sylvain pour avoir image, il y a classe obaza kutangisa lingala matono inalanda mama nanga lebi na télévision ta ezata selon Mundele po mikolo ya ba reportage ya ba événement ata soki ça de 3h to 4h bolo baka susteke tomene kumbaka kibe omoni donc eloko tokosenga na ba enseignant bozala conscient que bozo former bana mabe parce que na terrain sika bake kosalela eza mabe bobenga bango boya bana to revoir enseignement na biso bino ba étudiant bazo manipuler bino mais bino pe boko risque lobi l'air boko koma na bibonga boye ba te passe ya bandeko na bino ba étudiant pe passe ya population au risque bino pe ba ko menacer bino ndenge bino bozolinga bo menacer ba mususu yangana to lobi pe na bino ba étudiant na mikolo yo réconciliation bomoko ba politicien ba manipuler binote monde ne sika ekomi mokili ne sika ekomi ezoze la réconciliation ya Congo pe Afrique ezoze la bomoko ya Congo pe Afrique réclamation ya biloko mibale indépendance na biso nano comme effective donc ekokisama pe dette o Mundele azana yango mokolo tokosanga na bomoko ba opposant na majorité na biso population to vandi bomoko to lobi na Mundele plus question ya ko manipuler biso plus question ya ko monela ba kondi na biso plus question ya mabele oyo ezala ya yo mokolo na Mundele akondima négociation mais aussi longtemps beaucoup za la kaka lokola ba mandia ozokanisa keso ba pension ata $3,000 to $5,000 to $50,000 ozokanisa vie ebongi pona yo to malamu pona yo bolonga na molimo egoïsme mbongo yo zanango otambola ka likolo ya mbongo sans que oyeba ozomona ozotambola likolo ya bomengo tozonyoka malokola bato ozotambola likolo masango likolo ya nguba likolo ya manyoko likolo ya madesu okonda batuni yo nini nzala merci beaucoup papa Nkusu nde yango wana tosengi na bino boyeba bomengo eza na mabele na bino bandeko apoto boyebisa biso teke pa Nkusu tokokomela wapi oza na mabele na yo kote nyonso kokomela mabele no eza fertile yaka na mabele na yo esika ozaleli mokonzi longwa kuna esika bazonyokolela yo na bowumbu pe bakoboma ye te ti balakisaka bino bafilme bazoboma bato na Congo bongo bo bazali awa na Congo plus de 80 millions batangelaka bango awa bazotangela bango kuna na poto te esika bozali boya na mabele na bino bakosilisa pe bino te tokozala awa nde tokobongisa Afrique na biso ya lobi Congo bazozela yo gâchette Matondo. Merci beaucoup. Merci papa. Donc au voyage au Congo central pour te proposer musique tout ça là qui na groupe musique club international pour que kabonana papa Nkusu bongo simana moto ya papa papi kabasuba boto ko loba banana makambo tali architecture. Tout là.